Très heureux d'être avec vous, chers internautes partout. Bolanda biso, yabinoye, yosoben abino à travers Royaume de Star, hein, balobi émission makasi a ande makambo. Aux imposomo na ba leader, aux imposomo na ba star, kaka a ande na Royaume de Star okuta na bango et surtout abonne-toi sur Pelo Pro TV pour mon amaramba kitora boye. Balobi a vraiment lelo na Royaume de Star ezaya koyinda. Ezaya koyinda po tozana moko ba leader balobi mbanga danger, balobi mbanga ndembanga dans pembe na ye, soko ebi koloba te okoma baba pour du bon pour yende makambo. Et tika to pesa nzambe merci pour yende mo pesi pe mo mozui balobi le maître de temps et des circonstances ezakaye pourquoi pas aussi tout à nangamba ba o nyonso bazobe la coronavirus ezo sala vraiment actualité na monde. Oh vraiment zo sala biso pasi et belé ba perdre ya bango ba bi basi ba perdre mibali ba perdre basi et pourquoi pas tout à la pe ba côté bana et belé ba tikali ba orphelin ba orpheline. Et mes condoléances vraiment de la part ya Pelo Pro TV et précisément na Royaume des Stars. Ma condoléances ya Souben na bino yewana. Et lelo vraiment ne na pesi déjà elengi po awa na Royaume des Stars balobi kaka sola nangana sola na yo poto pesi elengi na bato ba Olanda biso kalate bo banda da ko zabi lengi o bozuzi na banda ko bozi na ba téléphone na bino yango ndezo pesama. Kaka ndenge to sala kaka ndenge to zalaka. Na Royaume des Stars nazala nanga morote nazala kana ba invité ndé na lobaye que nazala mutama c'est pas na mbanga danger donc il faut vraiment apprendre à battre koloba so rebi koloba te vraiment eza pasi pona ye quelque part aussi à apprendre à battre ça musala po ye moko pa na ye musala ndé musala ebi musala te veut dire pas na ye zéro et sans plus tarder ya biso yo wana vraiment to pesi de jambote bonjour président Ami. Bonjour ma bénédiction. Bonne santé. Oui, santé ça bien en Angola Zambé. Malgré le coronavirus, oh, santé ça va quand même. Oui, quand même ça va. Donc Nzamba osungabiso malgré tout malade yango et frapper monde mobimba, Nzamba permettre que sungabiso tozala toujours bien quoi. Quelque part tout ça quand Nzamba na merci andimi que lelo vraiment na Royaume des Stars na biso tozala na président Amigo et président Amigo batmenga banano Amigo wana eza kombo na yo vraiment ba botela yo na ndako ba benga yo to ndenge nini ezaka kombo ozwa sur scène. Na comme na vraiment mes Amigo bon nazali pas ça. Vrai comme na ngeza kamboyo mboyo jeli bokesho mais Amigo ya signé bo et bon maman mboyo comme maman Amigo jeli donc ba yebinga na comme Amigo jeli donc c'est ça. Merci beaucoup. On a profité pour ça balobi wana Marlène Maboso balobi Marlène Maboso moseka bambote no yango wana lipasa to fandi pe na lipasa moko ana plateau babi président Amigo to beta moi lisolo poto pesa la pe bato ba otala biso na Royaume de Star lelo po Pelo TV nde makambo awa nde makambo ande mbange fofungwama vraiment to beta moi lisolo président Amigo o evraka na groupe na yo to za quelque part masolo ezandeni. Non, nous avons un groupe nanga, vraiment nabima le baranaza lié beaucoup. Les manga moko de ke nabima ngamoko mbala moko. Les manga moko na travail penda mona Materesa, na travail pena Petit. Travail mama Iwaka, na ka toujours ko ya ko former bana quoi, ko former sima na zongi mais ngamoko da nazali yebo nabima na ndenge na ngamoko. Donc groupe Amigo J les groupe nanga, comme ils a groupe Amigo. Ngana mama milo sala moi ko bena parti ya komba ya Amigo wana le vrai combat Amigo za kininga mère azaki ko za komona nga pesa ki quoi moi te benema mukena ese mère combat Amigo za komona nga te combat Amigo wana biki Amigo groupe Amigo za groupe nanga groupe Amigo déjà combien d'années banda ou bandiko Evry donc déjà 15 ans 15 ans. Vraiment tout le monde président habita za mutakala za vraiment mutakala 15 ans yango vraiment et vaka bo leka na chaîne nini ouais na leka ba chaîne mo belé na leka na Horizon na leka na RTGA na leka na Numérica na leka na Biso TV Best TV na leka mo chaîne mo belé makasi tout le monde vraiment parcours ezamulayi mais webi ke na monde ya théâtre toza na matanga o to ko perdre moko na biso babengaka l'icône du théâtre maître Paye oza au courant pour na yebi ke oza moko ya monde ngo mais liwa wana sango wana ekomela kyondeni na matoi donc tant ba yebi sekinga donc sala kinga passe d'abord na côté kingo doute nani ayebiseki tayebisa nga le yanzaza donc aza moko oyo azokamba groupe maître Paye na kata kini
ye muta benga kinga bisinga no président na biso nyonso ponga za président ba comédie tout ya kalamu de zanga donc nga informé nga président na minute au maître pas ya daye et on a benga ngala vena nga père nanga ya père nanga donc maître pas ya daye na laki fort na kina l'équipe nza na sulnaye na pesa kama makasi parce que yimla tika na groupe na kini quoi groupe na kini pesa que bon ça la courage avec ma courage ça courage parce que ça va pas se mettre pas ya daye atari ba mo matite mettre pas ya kufi makameze belé donc ya on depuis likambu vraiment lelo to panza nteke pongo ngango vraiment yango ekoki to pesa elengi na ba nyonso ba Holanda biso yango tuntu tuna nanu INTPC mettre pas ikona makasi mutabimisa ba leader ya makasi ya mboko yo me akufi to mona ni banderole ba quartier likolo eza vide ba poto to mona ta fiche moko ta mettre pas bolali na bino kaka ezaka passe parce que baza maman oliva sala mais ça biso passe. Et ça se passe parce que biso ambongo lo tsaka ba contribution ke naka wapi ambongo lo tsaka ba matanga ke naka wapi et ça se passe parce que ponanga na ebisa papa masuma ave a papa nanga na respecter ma casse c'est mon père mais la façon que c'est mieux via quitter atika ne poste atika parce que énergie azan énergie te 30 mètres pas ya kufi ni banderole mati baza maman oliva benga bongo bazo ambongo mati banderole tike na INTPC boza ambongo te. Ama ezo comme ça biso depuis to banda to sana bureau ezalaka te compte na banque ezalaka te so mbongo ezalaka wapi oto tsaka ezalaka wapi nombre de groupes efungama na kata ville kisa président masumu ayebi yango ata mukete eso yebiseka ke na yebi yango te omoninga yango epusanga na sa des artistes de Kalam pourquoi eza film ko ani dit na makala akufaki na kina si président masumu président artiste comédien ni makufi ona yebiete et ça nga passe mais on ya ba réunion on ba contribution na ye taninga passe moko sana te ministre kriti akufaki biso nga ya micro tia congestion pona ko matia banderole tala niveau token mais ce qui vient moni moitié vient agotika te but monsieur bazo poste wana quelque pas na pesi ba sai ba président sai raison na ministre wa société ebele femme des artistes babimi tu na tokanisa tu na pas kosiko tu sais pas la sélection des artistes de Kalam Bazali pourquoi ba société comme mebeli na ville qui ça pourquoi parce que NTC za wana mais pourquoi ba société comme ebele pourquoi parce que ve masu mazo contribution bien te vie azo contribution bien te na minute ça nga pasi to comme to ça la réunion na bureau à Simba to ça bino moko siko bambo bokotiza boza incapable de ozata bureau biso pesaka mbongo bato bakambaka wana baye bato bakambaka mbongo kendaka wapi acte ça kufi ça cotisation ba président ba tsaka $50 to ça combien le président ba membre simple ba acte combien simple pesa ba $20 ezaka wapi après kokunda mbongo ezaka wapi. Question moko monsieur yelinga lisusu na kana makamba INTPC sango INTPC bopesa ka bambongo kuna bozala na droit ya pesa idée te peut-être moko na bino cause la na idée ya ozwa place moko ya bien pour sala ba réunion kuna ka mbongo bino bopesa ba idée te ba idée pesa mabele président ça ya pesa ba idée belé wana mais vi masuma ni ya ka ba idée wana aboya kalinga ka idée na yemo ka sala kuna dictature ya makasi pour mezaka ne via commune mukolo comme mukolo za vient na biso comme mukolo donc atika ngala ngo senga to c'est l'élection et ça bientôt pour la président Musakoya pour les appeler bien président Kabila zalaki awa longa atika président Fati pourquoi pas yo que zaka yo donc ne sur 25 ans ko zaka yo le bien président Mouzé Kabila yo kaka mais pourquoi pour na nini pourquoi pour nani to évoluer ti viatika atika comme dem mukolo atika ala vient na biso atika ba jeune bazo place et ça peut-être hôtel qui ancienneté na musala ngo makambe bele beta po aleki ngo ne foka konza bino mais ça pour mte mais ça ba yu mutaliboso mutara ça très en mutaliboso la ba tinzela yo tiki ba misu ba continuer et ça pour mte aza vient na biso ça pour mte ve aza papa na ngana respecter ki makasi donc on pose nanga mettre pas kufi siko to mo lelo ko mokote mettre bo kotiza tate bo ba mike wana pona kumda poto kisango pe ke basengi mbongo ebele kuna po ba kumda INTPC de abona combien to kodie nini mbongo na kesi zakate biloko flotika ka biloko na kesi fo mbongo ezalaka na kesi mbongo ezakate ba mbongo sa dega kana MTC kinaka wapi ba mbongo kinaka wapi groupe sa dega kana $20 ça dégage na $10 $50 ba mbongo tu va ça dégage kinaka wapi
et qui n'a pas place ni to y place notre place à boy net président biso kufa ki président kufi boy président daye bon na mbongo na compte na biso ntese compte na biso to longata $10,000 pesa na compte ya mbongo ne basengi $10,000 ba mota $10,000 pesa mbongo na compte exact ntese tambola na poche mutu bote cotisation esili matangi ku ba panzi mbongo mbalo to baki to ko telema to be mbalo to ko telema to ko tika te to comme na ta hôtel à droit to tika tante to ko ta partout tina théâtre to ko ta partout ceux qui moi exact to c'est l'élection ba président o ebikaza ayi to c'est l'élection to lui président ko kamba biso o kamba biso parce que président ba idée depuis to banda idée moko zakati après ça biso ni idée jaka so muta kufeli ka ande boye so muta kufeli cotisation so muta kuf à part muta kufeli de mo zakati tout le monde mboka ba festival à makasi ya makasi boseli ba boso sala mais biso idée mo zakati to za awa na ba commune awa alors batana ba commune atia ba président ba commune atanan wana pesa la raté et là to za ba idée bele tinga na za ba idée bele pesa na bi président mo to za boy au moins tellement yo za mo de charge ya ba communauté zati chaque commune chaque représentant moko comme président oui na commune calme te président commune ya ngabo te président lemba parce que bango bazo gérer ba peso ba rapport tu siko atani c'est ce que muta kufu mama Olive sunga biso parce que quelque part peut tout le monde qui bino pe bokomi bisenga senga makasi mama Olive donc ba comme lo bango commune ni artiste et comédien na mama Olive alembi nena minute benga mama Denise benga ba c'est comédie ba poneli ba ke bango na bango ba ba ki c'est comédien o ba saka ba comédien za bango te za ba o ba za na se moti ngala jeka ki c'est comédie wa yeba na te o ba za na se ngala jeka bango na yeba comédien ebele ya ko saka na te so mitoka ni setele mitoka ni za grâce nanga pourtant masamba yebi ngala na benga ba comédien belé ba ko ba décevoir pe biso te yebi ki toka ni sa eza ONG eza fondation ye pone sunga biso mais comment biso comédien pe sa sumbo na toka ni sa moti ki bazo me biso ba Jacques moko boye na ndenge moko ezaka te bango tu na lobi na zo lobela mutu nyonso tout même toka ni sa même pakosiko donc pakosiko samaki pona to soutenir kaka président Kabila donc ce président Kabila pakosiko ngi ezala te siko ezap ekufite so mona ba même so comédien wapi même biso wapi siko total non likammo kwa wa lobby na président Masumo akoli akomi boy pona yo na minute vraiment bati élection pona yo na ndenge bozala bino nyonso wana okyo pona nani vraiment bote en tête ya ANTPC pour akamba bino après ça batu baza ebele na président Bordazali ça président d'abord fait ça c'est pas ça wana Bordazawana le c'est belé ba président baza belé ba Caleb baza même singa pe nazali parce que na kamba déjà kalamu yo poza makasa kamba vraiment batu nyonso na kamba déjà kalamu déjà tant muto na kamba déjà kalamu capacité zali parce que ngala pesa na sala na sa bloc belé na kalamu ba ye ba spectacle ba concours na sa bloc pour ba comédien kalamu ba progresser a better spectacle belé na mettre to na obunga ba idée wana biso to ba comédien biso to ba joueur té de ça sur to ba comédien ba musicien to ba comédien faut bien monsieur spectacle moko salami aussi ba groupe moko et ba groupe à ville qui se sangi sang ensemble au saliment jeu concours moko boy ba jouer groupe oh ma meilleure c'est ça ils a bon aux valoriser ba comédien na yo idée on ezaka ni ezaka té pas présent ezaka mutakufa donc ça semble mutakufa de ba bon. Vraiment, merci beaucoup, Président Amigo. Basambelaka, Moutakufa. Pour bazwa mbongo, vraiment, tolobi lelo, Royaume de Star, lelo zaki spécialement pour na mettre pas et tout moni Royaume de Star, to yamio ya bino, vraiment, Président Amigo, a PCLI, a lobby, a fongoli motema, na vraiment, na nyonso zaki non na motema. Et vraiment, lobby, c'est des temps, c'est de l'argent, mais na TV, balobaka, tango, ezango, ngavoma, tango, ezatango. Et to comme vraiment, na souka émission, na biso, là, je profite directement pour dire merci à la famille Ekanje, la famille Ekanje, pourquoi pas aussi au couple Vamba, au couple Willy, Abino Yangoana, Basalam, Nabino, et tout comme on souka vraiment, président Amigo, Liloba, moko, surtout pour la matanga, oh, yo souci, ezanini, bimisa vraiment, loba, souci na yo, pour na ANTP, c'est tout pour na batu, sur n'importe quel comédien, pour na liwa, et à mettre paille. Souci na ngeza qui na besoin de banderole et mata. Voilà que c'est besoin qui na mettre paille. Akufi mettre pas ezali comme kete aza artiste moko comme kete
Actrice moka mukete, maître pas actrice moka mukete, banderole fait mata et matériel c'est que tu koufeli actrice moko na kati ya Congo, aza actrice munene. Et rôle de le persi boete, yikuna ko matanga ezate, le ko matanga eza et puis nga pe na obeta ce côté mambongo. Et kamusanga ba comédie ba chambongo et kamusanga. Tabi mbalo to tambola mbalo na tas de droit. Dans le bi mbongo tout au NT c'est dans kata case ba bimisang pona liwa ya vena biso kandi ko matanga pona liwa ba bimisa mbongo tu ba bimisang et bimisa parce que tout le monde déjà ba net national Christine Bondel na Paris ya bisinga comment artiste muna ko kufa bo ni wo say loko ti na bi to say loko parce que tout ça mbongo quelque part ba caisse ezali quelque part ba ça dégâts quelque part ba pèse ba côté quelque part tout le monde mbongo wana te alors dona posa mbongo ne bimandi kuna mettre pas ba mbalo pena to lembi parce que tout marché boité tambola boité ba bimbalo za tout dans temps de la droit ils occupé te beta mutu nyonso tout et beta mutu nyonso tout donc dona posa que président Masumu mon président donc na longoli pena di net mon vieux ils a papa nanga tous a besoin mbongo za na question to yiba autant za kawana et puis bimisa ngo pona le wa ya vie na biso ya président na biso et ça la bien makasi c'est ça mais ça bien makasi donc c'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Toki président amigo ndinga pesi le eza souci na ye na o etali liwa ya maître pai ou tobenga qui vraiment le vieux mangwaou to sepeni makasi na zala ki na esengo vraiment ya ko présenter moment o ya muke pona bino pona ko pesi la masolo etali liwa na ye. Quant à moi Soben na retrouver bino ka prochainement avec un nouveau numéro de Royaume des Stars. Au revoir.